Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino basango oyo tomesana kopesa bino mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokotalisa bino pe komonisa bino eloko nini oyo esalaka ete ba Congolais balobaka ete Joseph Kabila azali mopaya pe ndenge ezali wana babandaka meme koignore ba evre nyonso oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka. Tokolakisa bino eloko nini esalaka bango pasi pe eloko nini oyo ba opposant congolais na ba combattant balingaka te ekoma lokola munduki liboso na bango balingaka te koyoka yango pe balingaka kosentir yango te bamonaka yango lokola poison. Tokolakisa bino bandeko na bilili bokomona yango ngai na koloba yango te me tokolakisa bino eloko nini ezali kotinda ete bayinaka Joseph Kabila pe kokosa makambo ya lokuta. Bandeko boyebi ete bato mingi bakosamaka bazalaki pe awa na poto kaka na masolo oyo ndenge toyokaka bayinaka pe Joseph Kabila kaka ndenge toyokaka masolo me mokolo bazwaka pepo bakiti kuna na Kinshasa bakei komona oyo ndenge balobaka ete mimoniseli ya Joseph Kabila sali na mboka bandeko epesa bato ebele vertige pe bato balingaki kotikela indifférent te mingi pe balobaki baye koloba ete ndenge nini makambo toyokaka na poto ndenge nini bato bakosaka. Bandeko babolingo oyo Joseph Kabila aza kosala na mboka oyo ndenge balobaka ete bikamwa oyo ndenge balobaka ete bikamwa. Bandeko na mboka na biso makambo oyo biso tomonaka na kala na oyo tozali komona lelo bandeko bikamwa. Bandeko babolingo lelo yo bozali komona ndenge nini bato ya deuxième république bakomi kaka na mwa langage moko soko olobi ete Mobutu atikaki nini bakomi palais du peuple la voix d'Isaïe kaka biloko wana nde batangaka na bapont maréchal mwa babiloko wana asala biloko wana kutu bandeko na bapoto awa ezali eloko te pe babiloko wana basalela ye etika baniongo na mboka. Me oyo Joseph Kabila azali kosala lelo wana ezali nde bikamwa. Mobutu asalaki babiloko wana mpona komaske peuple me en réalité basali eloko te na mboka. Me tala Joseph Kabila bamakambo azali kosala. Joseph Kabila ke meme plus loin azali kokende tina kati ya bavillage kotala basituation mpona kolinga kobongisa situation ya bakongolais po ete bandeko
bato mingi lelo tozali komona bango na poto bazali koganga awa. Koganga awa bato mingi bozali komona bazali koganga. Ezali makambo ya Kongo te. Ezali nde kaka ndenge toyebisaka bino Pasteur Mukuna lobelaka biso awa. Ezali likambo ya ndenge babotola bango beefsteak. Beefsteak oyo babotola bango yango nde ekomisa bango epesa bango vertige motu edodoka. Bandeko, tango Mobutu abandaki koloba ete après moi ça serait la délige. Biso to bandaki kokanisa neti ete Mobutu ndenge alobi bo après ye ou bien makambo moko ekoya minene bandeko délige yango nzonga nde Mobutu abandaki kolobela kaka ba Mobutisto baliaka mbongo na ye indirectement. Boyebi ete bandeko ba bolingo depuis Mobutu akenda. Soki botali ba Mobutiste oyo baponyoka na ba soldat oyo bazalaki ba grade oyo bazalaki na Congo bazalaki kolia mbonga Mobutu oyo bazalaki na poto bandeko koboya. Okoyokela bango na mawa. Soko otali modèle bakoma bandeko na mawa. Soko otali général Baramoto bandeko modèle ndenge akomela bandeko. Baboyi ya Kinshasa kutu bien. Abetela na ndenge ya kosakana te. Soko okei kotala elongi ya otali bolozi bandeko. Wana kutu bandeko ndire. Ye penza abetela kake na ndenga bandanga koboma bato. Elongi ekoma mystique. Bato ango betela bandeko. Epi ndenge batikala wana soko lingi omona bango bandeko. Kende kaka na matonge. Ngai kutu mama Rosalie tango mosusu nazali koyebisa bino bokondimela ngai te. Soko lingi o confirmer makambo ngai nazali koyebisa yo. Kende kaka na matonge ozali na mbongo na wana poche. Sala yango kaka exprès. Okeyo sombi mwa mulangi na yo ya masanga. Po tangu yo ye na matonge okomona bango te. Mais soki okeyo sombi mulangi na yo ya masanga. Tango vandi bafungole liyo kaka batie na kopo tango bandi kaka omeli kaka verre ya liboso ekiti na mongongo okitisi okoyoka kaka na nsima na yo di mon cher oyoki makambo eleki na Kongo te wana obaloli elongi boye wana bato yango bazali na basoldat ya DSP na ba garde civile modèle na bango ya kosengela kaka wana babandelaka kaka na masolo ya Kongo yango na monaka na matonge bato mingi bakoma na système osombi bière na yo moza lesde okei kovanda na kwe na kote neti ya kikoso bandeko tala kaka na kikoso solo nyonso to wana ezobima me wana nyonso tu o risque ozali kobanga po ete ba Mobutiste basenga yo te bakatela yo mulangi tina luketu te bamelela yo masanga te bandeko bato mingi ndenge tozali komona lelo na poto awa bandeko basi babaye balembi bomoni tango bakongole mosusu na ebandeli babandaki makambo ya elite na bango babandaki komema yango na ndenge ya malamu me lelo oyo lite ebebi lite yango ekomi on dirait que bakotisi yango na kibanditisme baforme meme bapeti na bango bakomi kotinda bango na bamagasin mpo bakende koyibelaka bango yango na bomoni ete ebele lelo bazwi baproblème nani andimaki te bango balobaki ete bango bakonzi ya poto omwana mobali wana kutana na Sarkozy ayebi ye balie na Sarkozy bamela na Sarkozy azali intouchable lelo azali wapi bomoni ndenge bafieti ye na minute oyo bandeko azali kolela komona makambo na ye bandeko asambela nde akende prison te soki akei prison na modele azali baprisonnier bakoloba ete bazwi mpenza vrai chéri mpo kuna bakipaka te na prison babengaka yango ezwi bomoni bokobanda kofuta mabe nyonso to oyo bozali kosala na bakongole bandeko na bino bandeko babolingo na poto tozali lisusu tranquille te moto akoki koloba likambo te ya malamu mpo na mboka mwana mwasi moko auti na Congo aye na poto na Angleterre ezalaki sikoyo na matanga bato baye
po ete bakabolama wa mwana mwasi na lobi makambo na kei na komona na Kongo penza bazali kotonga misala eza komonana bakombata batelemela balobi ete mbala ya suka soko meki koloba lisusu boye en tout cas kozwa biso mabe me bandeko mpona nini bolingi verité te po nini po ete bino bosalaki eloko te boliaki mbongo ya mboka bobomi mboka sikoyo nde eloko nde ezali kosala bino mpasi bolingi koyoka verité ya lerais te Joseph Kabila Kabange mwana ya mboka 100%. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais lelo ezali mokolo oyo tokolakisa bino babiloko nini ezali kotinda ete ba opposant congolais na ba combattant bayina Joseph Kabila malamu ezali te ba makambo bino bokanisa kote pona misala pona ndenge bazako violer ba femme na est non pe bato yo toyebisaka bino bazali pe na souci ya ba femme violée te au début babanda koganga ba makambo ya ba femme violée bandeko soki toyebisi bino ke batikala ata kosalela bango ata cotisation te ata aide moko ya bakisi po batinda baloba ete biso ba diaspora totindi jamais zéro. Mais soko yoki kaka ba makambo na bango ya babuzo bono tolingi tokende po ete tokende kobunda ale babandi koloba bo chadi ero bo sala bo po bayebi ete bambongo na tango kokota bayebi bango moko ndenge nini bakobenda yango. Mais moto azali ko lia penza mbongo ya ba femme violée malamu ezali ngwanda na batu na ye ya radio oyo appareil ko po ete bango bazwaka ba mbongo ya ba femme violée batu bapesaka ba don po mona ete bato bozolo balingi mboka me tala ba comportement na bango malgré ba kimia na poto bazolo bake ba senga pardon me tala kaka ba comportement na bango kimuyibi balingi kotika te et puis a se autoproclamé pasteur ya lokuta ezali pasi pe mawa me bandeko ba bolingo lelo ezali mokolo oyo tokolakisa bino ba makambo nini to biloko nini esalaka ete ba combattant na ba opposant congolais mitema na bango esalaka pasi pona Joseph Kabila yango na balingaka ba accentuer et Joseph Kabila mopaya Joseph Kabila rwandais ok likambo ezali wana te problème ezali nde tango mokolo oyo banomaka Joseph Kabila bomoni ndenge na poto ya batu babandaka koseka balobi mwa petit moko bokokoka te Kongo mboka munene boyokaka mpe ndenge ngwanda le terminateur abandaka koloba na batu akokoka te Kongo mboka munene tonda basekele bamaka minene baza koseka balobi oyo topesi ye kaka 3 mois bamisusu bapesi ye 6 mois bamisusu balobi 1 année oyo kaka ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te bandeko tango babandi sika lokola ezalaki na système ya 1+4 ba Jean-Pierre Bemba baza kochela ye kaka bakal bachikochela ye bakal moye penza bouger za te tango ba élection ekoleka tikali ye moko bandeko Joseph Kabila aye komonisa bimoniseli oyo balobaka bikamwiseli tanta abandi kosala bamisala bandeko bakongole balamuki yango nomoni ete lelo oyo ba opposant congolais mingi bakomi kolinga koinciter même population mpona koloba ete baza kosalela bino eloko te bani mais ndenge penza soki totali na tango ya Mobutu na ndenge toza komona lelo non bakonzi ya lelo vraiment bazali kosala mpona tango ya Mobutu jamais totikala komona esika bakonzi bakotisi maboko na kesi ya mbongo ya leta baloba ete bakende kosala banzela bino moko boyebi bamabulu boni oyo totika na Kinshasa Mobutu président boyebi yango ndeko naza koyebisa bino oza kolongwa na Kinshasa pour kende Matadi olongwe lelo oza kosala 3 jours Matadi 300 quelques kilomètres na poto atanga na mutuka nasalaka yango kaka na jour moko donc nakoko beta yango aller retour mais pona kokende Matadi ezalaka difficile banzela ya mabulu kokoma place mususu mbula soki betaki bokangami na potopoto mais lelo oyo nzela ya Matadi Kinshasa pepele Joseph Kabila azali kosala yango wana bandeko lelo tokotiela bino tokolakisa bino eloko ezalaka lokola poison
epai ya baopposant congolais oyo bango balobaka ete Joseph Kabila bopona kokosa makambo tokolakisa bino babiloko wana oyo balingaka koyoka to balingaka komona te salaka bango soni tokolakisa yango pe tokosenga baimage oyo tokotia lelo baimage wana tokosenga na bandeko oyo bazali na contact na bato oyo bazali na Congo image to émission tozali kosala lelo il faut tambola il faut bana ya Congo mobimba bayeba yango bayeba vérité nini oyo bakonzi to ba opposant congolais bazali na poto balingaka kosala ko camoufler po balingaka teke bana ya Congo bayeba vérité mais bana ya Congo pe bayebi vérité ke Joseph Kabila azali kotonga mais tokolakisa bino bilembo oyo azali kosala bandeko motoko sabino te Mobutu a profité mingi na babiloko ba Belge batika lelo soki bomonaka po Maréchal ezali po oyo basali yango na ba japonais mais etikala biso banyongo na mboka biloko ebele bapale du peuple banini banyongo etikala ebele oyo lelo ke mboka na biso zoki ba problème lelo banyongo wana bato ya ba pays ya mawa bakomi koyoka mawa na ndenge nini bakonzi na biso mosala bazali kosala ezali ya makasi bakomi ko ba misusu bazali ko diminuer banyongo pe ba mosusu bazali ko annuler banyongo bino bosi boki na tangu ya Mobutu ata organisation moko tozali ou bien pays moko tozali na banyongo na bango banile nyongo bino bosi boyoka ga yango po bayebaka ete na tangu ya Mobutu bambongo nyonso to banyongo bande kota bakonzi ya tangu ya Mobutu bazali kozwa yango kolia yango ko utiliser yango bazali kosala rien po na mboka yango na confiance ezalaki te mais sikoyo pas Joseph Kabila baye komona ete non mwana yangani yete mutabomi mboka yete mutasalaki mabe po na mboka mais azali quand même kosala yango na omoni ete mingi bafungoleli ye motema bakomi kolongola banyongo mais lelo oyo tokotalisa bino tolakisa bino eloko nini esalaka ba opposant congolais pasi oyo balingaka koyoka te oyo balingaka komona te ezali lokola munduki to poison na ba œuvre o Joseph Kabila salaka lelo tokolakisa bino mais na zongseli mama Rosalie Maloba po ete yende moto akosenga na papa Botamba kuna na régie achela biso bilili mama Rosalie na zongseli yo Maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo lelo oyo ezali mokolo tokotalisa bino eloko nini oyo epesa ba mobutiste kanda ti lelo oyo bandimaki teke Joseph Kabila kokaki komonisa bimoneseli na mboka po ete bango baeshuwaki bakokaki koresir te mission oyo Joseph Kabila azali ko accomplir na kati na mboka yango ne ekoma kopesa bango motema pasi ekoma kopesa bango motema likundu voir même bandeko na Tshisekedi pe akoma na motema mabe wana jamais alobelaka likambo ya malamu na oyo etali Joseph Kabila na mosala azali kosala ndenge azali kobongisa banzela mais na kati na mitema na bango bandimaka yango na bomonaka ete lokola Joseph Kabila akoma kosala ba œuvre kobongisa mboka kosala ba makambo ebele ye soki lelo batuni ye kaka eloko nini o pays de droit mais ye lelo azali koloba na bato pays de droit yango lelo ndalingi alakisa biso tango azali koloba likambo ya pays de droit mais azalaka ministre ya justice na tango ya Mobutu na tango wana ayebaka droit wana te na tango wana ezalaki kaka aza kosigner bapapier mpona kofaire Mobutu plaisir bakendeke babomaka bato kopandre bango banini po bino bolingaka te balobela bamakambo wana soki ekomi mabe oyo bazali kolakisa oyo Tshisekedi asala na mboka wana bomoni ndenge bokomi kofungola baminoko neti banganda ondire neti boboma bato mais soki ezali bamakambo oyo ke ya bino ya lokuta bokosaka kaka mpona bato mosusu wana nde bokomi koaccentuer non talabo bamakambo kaka ya lokuta yango wana tozali koloba ete bapeuple congolais bazali lisusu bazairwa te bato oyo bino bomonelaka bino bokosaka bandeko yango wana tozali koloba ete il faut bacongolais tozala mayele tofungwama bato ebele oyo babandaki koyoka kaka bamasolo ya Congo na awa na poto bandeko tango bakei na Congo bango moko bake komona kimona meso tango bazongi awa
langage na bango échanger. Bango moko balobi te totika koyoka mabakambo bato balobaka wa na mboka kuna tuka bato bazali kosala baye kosala comparaison na Mobutu na Joseph Kabila te. Joseph Kabila za kosala bikamu ici. Bandimaki te bafingaki un petit garçon, qu'est-ce qu'il va faire au Congo? Mais lelo oyo bakoma kokamu esala bango soni bandeko. Ngwanda aloba na batu na ye ndenge nazali ona na koti na sa mai depo akota na sa mai amona na kate bandeko akoma kaka mokili mbembe bamona kaye kaka azalaki na Centrafrique azalaki boye bandeko akoma na ye kaka mitelengano mopepe ya kaina bambongo yango pa yiba na tangu ya Mobutu po mona kaka ete bambongo oyo balobaka le bien malaki bazali na kimia te bandeko. Soki pa mona kababilima e bandeko to ebite alala ke sikala ke yeba na gate yangala tozali koloba bandeko babolingo. Joseph Kabila azali président oyo biso ba peuple to lingi et to pesi confiance ya mingi mais na tango oyo nazali kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso ba image totalisa na mokili mobimba ezala bana ya Congo ezala na mokili mobimba totalisa na ba congolais eloko oyo ba opposant congolais na ba combattant balingaka ko sentir te na miso na bango po bayebi ete yango nde ezali lokola poison to munduki liboso na bango mais bandeko vérité ata okangeli yango na bafungola ata okundi yango na se ya mabele mais ezalaka kaka na force ti ekobima yango wana bandeko tokotalisa bino bamakambo esala ete baluka raison moko ke bakosa na bapeuple ke Joseph Kabila aza mopaya azali mwana ya mboka te mpona baluka ndenge nini ya kosala ete babebisa kaka image na ye. Lelo komona baopposa mosusu bazali koloba ete Laurent Muse Kabila azali nani Joseph Kabila azali mwana na ete me bandeko tango Laurent Muse Kabila azalaki na bomoi ba film ezali oyo azali kotémoigner ke Joseph Kabila mwana na ye tomona yango pe soki bolingi tokosala émission bosengi tokosala émission tokoprojecte yango mais po omona ete bakongole mingi bazali ba ignorant lelo oyo bino bolobaka kaka mpona tata papa ya Joseph Kabila mais bino papa ya Ngwanda le Terminator bino bomona ye nani yango akoki kotombola mosapi aloba ete Ngwanda azali kongolenga na sina mona tata na ye kaka oyo tata akufa na lisala bakunda tata na mama na lisala soki elobi bo lakisa biso cimetière ale ekomi ngambo ekomi ya badiscussion po mona ete bato babandaki kaka kovivre na lokuta lelo oyo kaka Ngwanda oyo asalaka na Mobutu na bakengo ya dondo Ngwanda komi koincite bato mpona koyebisa lelo bato ke bobanda koloba po ete kengo azali kongole te bomoni te bozali mitema mabe tango bakongole baza kosisa baklasse baza kozanga misala bino boza kokende kolokota barwandais boza kopesa bango baposa ya bapremier ministre bana ya Congo à l'époque Zaire baza kokufa yango nalobaka bandeko bato oyo basupportaka bato lokola bangwanda na bato mosusu baopposa mosusu bandeko il faut mitunaka bomoni teke oyo nyonso bazali kosala ezali kaka po ete babotoli bango biftek kengo adondo asali mbula boni na mboka na biso aza kookipe baposte ya minene mokolo nini bosu bomona Ngwanda ye na poto aye koyebisa badiaspora botelema po ete Mobutu atieli biso mopaya kuna na kombo ya kengo ou bien botelema po ete Mobutu atieli biso mopaya kuna na kombo ya Vital Kamerhe tangu wana bango nyonso bazalaki kosala bandeko Luambo amekaki koyemba banzembo mpona kengo adondo awa kaka bino bato ya deuxième république moto bokangaki ye botie na boloko mpo nini Luambo ayembaki mpona kengo adondo bobosani yango kaka lelo siko bino bato wana bozali koyepa na biso mpo boloba ete bokemba kengo adondo tala badiscours na bino wana ya kolalisa botika bajeo bozali kosala biso se na nsima ya Joseph Kabila Kabange bolinga te papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini eloko oyo ezali lokola poison oyo bato bamobutiste bakokaka kosupporte te tiela biso yango
po ete bango moko bamona po ete wana ezali lokola munduki oyo bango moko bakokaka kosupporte te yango etinda bango ete bakoma koloba n'importe quoi baimage s'il vous plaît papa Botamba bandiko babolingo bino moko bozali komona oyo ezali bongo baevre oyo ndenge kaka toyebisaki bino ete bato ya deuxième république bamobutiste mpe baopposant congolais mosusu balingaka kosentir te na matoi na bango wana ezali neti bambata ya miso oyo ezwaka bango directement yango wana omoni ete tellement bazangaka baraison na makambo oyo Joseph Kabila kabangele rais azali kosala na Congo yango nde ekomi kotinda bango bakoma koinvente bamakambo ya koloba ete bondima wana te azali mwana ya mboka te batikala kaka na raison wana baraison mibale azali mwana ya mboka te na bafemme violée me bandeko babolingo likambo ya kokamwa baevre mpe ya minene oyo basalela mpe bafemme violée tomona te me bato oyo bazali kozwa mwa bamoye na bango na ndenge ya motoki tala ndenge bazali kokurir mbango auprès ya bafemme violée mpona kosalisa bango na mwa moke oyo bazwaka yangana tozali koloba bosala keba bino moko bozali komona Tshisekedi yeyo bazali koutilize kaka kombo ya bafemme violée apréféré akende kotala bato mabe oyo basala baguerre bango mpe baparticipa na makambo ya baviole ya bafemme violée kuna na este ntango bazalaka kosala barébellion na bango Jean-Pierre Bemba na bato mosusu akei kotala apréféré akende kotala bato wana yoka langage na ye nakei kotala bango mpona kokonsole bango bandeko bato oyo baparticipe na makambo ya bacrime na mboka yo olobi ete oza nde na susi ya bato wana me bino wana kaka liboso ya bamikro na bino soki bomoni population bamama na biso bazali violé boyeboye bandeko lelo oyo bino nyonso tu bozali kobetaka mutu de gauche à droite mpona koyebisaka bakongolais ya diaspora bosalela biso bacotisation bosala mpona baintere na bino me mokolo moko te tosi tomoni bolobi ete botambusa kitunga mpo ete moto nyonso tu apesa ta 1 euro mpo ete commission moko esalama baluka ta bakisi bie bamakambo ndenge na ndenge bamemela bafemme violée jamais mpona kotalisa esika nini motema mabe na bino ezali mpe esika nini bozali koluka baintere na bino botika nde kokosa bandeko botala ndenge Joseph Kabila azali kosala baevre oyo bato mosusu bazali koloba azali ya nzambe te me biso tolobi ete azali ya nzambe président oyo azali kondima ete mbongo ezali kokota na kesi ya leta esalaka kame misala ya mboka bandeko na deuxième république ezalaki kaka soki mbongo ekoti na kesi ya leta badirecteur bapdg bagénéraux bango nyonso tu misu kaka wana bakozwa yango bakaboli bakei bakosombela ba deuxième bureau na bango bandaku basombi bandaku na bapoto awa me suka na yango lelo bato mosusu bakoma koteka bandaku soko omoni bango ndenge batikala iyolela bandeko na ntango wana bayebaki ata valeur ya peuple te bapesaka biso meme kombo babete bakanisaka makambo wana nyonso tu tobosanaka yango soki ekomi mpona kolobelama mabe ya bato mosusu wana nde omoni bafungoli mongongo minoko lokola bangubu bazali koloba me soki bakomi kotalisa mabe na bango wana bakomi koloba ete makambo esi eleka tobosana wapi soki ndenge bolobaka makambo esi eleka bobosana alors donc tobosana mpe na makambo nyonso bino bolobaka ya bamatungulu ya bachebe ya tobosana yango mpo esi eleka mpona nini kaka ya bino nde soki balingi balobela mpo esi eleka tobosana oyo bato mosusu nde bozali kokende kokundola ye ya kala mpona kolakisa biso mpe tokobanda kokundola ya bino ya kala mpona kolakisa jamais bokoki kokosa biso bokoma kaka na langage soki babandi kotalisa bino tala bosalaka boye mpona mboka bosalaka boye te bandeko tosi tobosana to esi eleka tobosana tolimbisana botika babiloko pamba wana Joseph Kabila azali ya nzambe tala baevre ndenge ezali komona na bandeko oyo defwa te kamuna yango wana ezali lokola
munduki oyo mzalaka liboso ya ba opposant congolais balingaka koyoka yango te ezali lokola ba gifle yango namoni balukaka ba raison koposa kosama peuple congolais pa azali zoba te pendant 32 ans peuple ayebi ba makambo nini o bino bosala ba makambo nini o bino ndenge bonyokola bango peuple azali zoba te peuple pe ayebi ete oyo nyonso tu bozali koloba ayebi bozali koluka nde ba intérêt na bino tala neti Tshisekedi soki mpona kobimisa bana ya bato mosusu na nzela po ete bakende komarche wana mbango azali kobimisa bango me azwi mwana na ye Félix abombi po ayebi ete kuna danger yalaka babale perde yalaka aza koutilize bana ya bato mosusu me soki ekomi mpona makambo ya kokutana na bakonzi mpona kolobela makambo ya politike esika bazali kokabola likambo ya pouvoir wana omoni mwana na ye Félix atie ye na nsima pona kotalisa bino ndenge nini bazali kosakana na biso mokolo nini ekozalaka marche penza ya makasi oyo basoda babimi na nzela tomona pe Félix pe na kati ya bato wana bango babombaka bango mpo bayebi ete kuna danger ezali me mpona nini balingi koutilize kaka bana ya baninga bakongole tofungwama tozala mayele toza lisusu bazoba te kaka na lokuta na bango yango na tolobi ete bandeko tokoloba mingi te bino moko botala bilembo ya Joseph Kabila Kabange oyo babiloko oyo ba evre oyo yango nde ezali lokola bambata na miso ya ba opposant congolais balingaka yango te bamonaka yango penza tabu balingaka te me oyo nde ezali penza bakamuna ba vrai sujet penza oyo kezali kosala ete ba opposant congolais bamona ete Joseph Kabila akozala na succès balobela ta yango te yango oyo balingi ata ba diaspora congolaise bayeba yango te ekomi kaka soko oyebisi bango tala ba evre Joseph Kabila aza kosala babandi kokoso bongo te Arma Tungulu bakomi kolakisa kaka oyo bafemme violette te totala ba evre ya Joseph Kabila aza kosala oyo bino bosalaka te bokoki kokosa mwa ndambo ya bato me bokokosa bakongole nyonso te bandeko babolingo na tiki tango bolanda ba evre Joseph Kabila azali phénomène. Likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini. Population ya Matadi na province ya Bakongo bazalaki na sengo ya kosakana te parce que 4 oyo comité de gestion kumba makana Serge Basaoula basalaki misala makamutu esili sikoyo babato ekoki koya kokangama awa pona e permettre ba activité ezonga na kati ya Matadi. Cérémonie officielle ya inauguration oyo esalemaki liboso ya bakonzi ebele ministre ya portefeuille Janine Mabunda ye moko azalaki wana na gouverneur ya Bakongo Simon Floribert Mbacha. Na discours ya directeur ya département ya Port Maritime Umba Tito a expliqué volonté nini oyo société na bango onatra ezali nango pona koluka développement na kati ya mboka. Ministre Janine Mabunda na tour na ye encourager comité de gestion na ba nyonso ya onatra parce que ba pesi exemple ya malamu sima ya maloba na ye cérémonie ya coupure ya riba symbolique esalemi potala ke o ndenge batongi yango kitoko ADG Basaoula alelisi lokole. ezali promesse topesaka chef de l'état mokonzi na Lubumbashi na fin 2009 ke tokobungisa pire 4 oyo ya ke oyo na kati ya 5 chantier de la république eza esengo na lelo tomoni SCTP ex onatra alongi mosala oyo ya solo ke oyo ezali 105 mètres coût ya misala nyonso ekute 2 millions de dollars mbongo oyo société onatra ye moko asali pe atie mpona misala nyonso esalama kitoko kasi bakonzi ya onatra balobi boye mbongo nyonso ke oyo banda kokotisa ekozala mpona babongisa bake mosusu etikali kuna me mpona bana Matadi basepeli makasi misala ezongi. Tindenge bozali komona rond-point Kimpwanza oyo ekangami boye ezali mpona misala ya réhabilitation ya direction ya Sosa ezali kobeta madada basi batia na bango première couche kasi mikolo oyo batie deuxième couche mpona ko renforcer nzela ezala makasi
botala kotoyo bazali kosala baentrée ya baveni mpo mituka ekotaka kitoko kasi eloko baingénieur baremarke na kweya maringa ekipe ya contrôle bamoni ke mai ezobota kuna yango wana bakati nanu nzoka nde mai ezali enemi ya nzela batimoli mpo na babongisa sino nzela ekozala ya kobukana mpo na bakanivo baingénieur balobi bazali kosalela kaka bakanivo ya kala mpo ezali souterrain bakobanda nanu kokire yango mpe bakoya korepare yango pamba te bakanivo mpe esengeli ezala kitoko bandeko ya kotoyo basepeli makasi yo mpo yaka bachinois baboloti banini travail esama kitoko banini tosanga baingénieur congolais bataka bachinois mpo mosala ete kitoko nde mpe babelge basalaka match ezala oyo eloko tonga tosenga kaka mingimingi baingénieur congolais neti ya ovd wana fo balandelaka bachinois mpena bamisala na bango misolo ya 5 chantier na sosa ezali kobetama na yango dada si bakangi nzela boye population emitungisama na yango te nyonso oyo ezali kaka mpo na mikolo ezali koya mituka eleka pelele population ezala nango ya kosepela kasi match eza nanu ya prolongation ya sol lancement ya batravaux na tronçon ya bachamba tina gungu ezali kosalema na bandeko ya office de route avec impact na idéologie lundi 13 juin oyo uti koleka délégation monene ya mission oyo ezalaki composé na directeur général adjoint ya office de route Floribert Mututi délégation ya SNEL na délégation ya coordination ya masolo ya barrage ya Kakobola bango nyonso bakendaki pamba te nzela oyo ezali kointeresse bango makasi na cadre ya accompagnement ya ba institution ya République démocratique du Congo pe na ko soutenir programme ya mokonzi ya mboka oyo lancaki sur le 5 chantier de la République na volet nango ya infrastructure bandeko ya office de route batie boucher double pour na koya kobanda misala kotoyo après masolo oyo baute kosala na Bukalonzo il y a quelques jours tala lelo nzela ya Buchamba tina gungu mboka ya Gizenga ekokoma kitoko avec un partenaire idéologie esengeli koyeba ke projet oyo ekomema nzela oyo pona ko faciliter barrage monene ya Kakobola oyo ekosalema kuna pote bandundu mobimba et se développer lokola équipe ezalaki conduite na ingénieur Floribert Mututi oyo azali directeur général adjoint et office de route a expliqué pe a motivé ba agent nyonso ya côté kuna pote basala musala oyo dada d'ici 3 mois résultat et monana abosana kitena maloba na ko remercier garant de la nation président de la République Joseph Kabila Kabange et le gouvernement mobimba oyo ezali dirigé par Adolphe Muzito, premier ministre, pour l'intérêt oyo bango ba pesi ya kofungola banzela facteur primordial ya développement ya mboka. Nasuka ya masolo, quelques membres ya délégation ba expliquaki clairement. Et là, souci nde ya mokonzi ya mboka siko toza ko matérialiser yango. Donc, mokonzi ya mboka na souci ya ko désenclaver Congo na ba kati nyonso ndenge ezalaka. Donc désenclaver mboka économie tambola bato mboka ba sepela lokola bato baza pe na ba cité na ba ville baza ko sepela susine yango wana ndeto ye awa to bandaki na Bukangalonzo to fungoli nzela Bukangalonzo tipo pokabaka lelo toza awa na district ya Kwilu pona kofungola nzela ko banda Batsambati Gungu et puis kokili tina Kakobola parce que na ndenge to ye équipe ezaka ka office de route SNL paysan biso au barrage Kakobola misala benza ezako banda ndeto na directeur ya SNL to epena équipe ya coordination pour la construction à barrage à Kakobola vraiment danger koto donc makambo do sala mbangu il faut ekende bena noki près de 60 km donc sans amis ça tout cas kabisalo tout et aussi là yo moko moni bingundu ko na terrain donc sakanati na yazo financer musala gouvernement donc ça te ko to ko defo to ibi mboko to zuko to rien gouvernement bena donc ye moko mokonza mboka Joseph Kabila Kabange avec ce gouvernement, tout de suite, à Cambé Salem, 5 chantiers, toujours qu'il y a. Merci, match est bien. Ah! Match est grave, que tu donnes où, Benza. C'est là où, hein?
pour na biso na agent Asnel zanzela monene penza parce que pour servir biso token de tika kobola Kakobola wana to construit centrale hydroélectrique et kopesa une puissance d'environ 9,3 MW. C'est un endroit très stratégique. Dans 1 mois et demi, 2 mois, Bangin et Koleka, équipement et Koleka. Donc, Nzela Oyo, Denye Bazo Bongisango, ils ont aidé Bisso, Bisso Bajan Snell, Bisso projet de construction à Kakobola, pour Misala et Tambola, Bangumba. Oyo office de route ezali kosala esengeli ete ya ba entreprise mususu o bazali kosala misala ya 5 chantier pote tango mbongo ezali kobima na mboka misala emonana na ndenge ya solo botala misala o ebandi financé totalement na gouvernement congolais, c'est-à-dire na mpako oyo population afutaka na nzela ndenge na ndenge. Floribert Mututi oyo azali ADG ya office de route a rassuré bandeko que kotoyo match kozala mobimba. Caméra lingala facile ezongaki mokola lelo awa na veni Lumumba na commune ya Limete ko constater avancement ya misala ya balabala oyo awa tozali likolo ya pomo mbele oyo ebetami dada grâce à bandeko ya Safricas topusani muke totali ba trottoir kasi constat oyo caméra lingala facile esali ezali eteke ba trottoir nyonso ya koto oyo bandeko bacheli yango deja ba mesa bakomi kotekela yango biloko awa nanu misala kutu esili te esiko ndenge bozali komona ndenge bazali kosopa zelo na kayasi awa tuyo ya régie des hommes ezalaki awa etungisaki population makasi kasi esi babambi yango pe likolo balingi basopa goudron kala mingi te ndenge ingénieur Roger Ngamputu ya Safricas na population oyo balobaki na mikwa lingala facile. Musala yango bino moko ozomona tokomi juste na fin donc semaine oyo musala nyonso tozosilisa yango donc semaine sisi musala semaine prochaine tozobanda entre le 14 to remettre ouvrage na nai na l'état pour na circulation ebanda tosepeli mingi ekolo basali biso France donc penza moko na biso ebongi mbele na biso komi kitoko na sepeli makasi ezali ko encourager peuple et PC sengo makasi po tondimaki te ba réalisation ya boye bambule belé tala avenue Lumumba oyo kala mingi te misala ezali kosila après vane que ba panneau de signalisation déjà esi etiami pona kolakisa ke awa soko ozali koleka likolo ya pont oyo esengeli mutuka na yo eza na 40 tonnes kolekisa te pona obebisa makambo te ndeko yokaka 5 chantiers toujours en marche na kati ya ville province ya Kinshasa mabimba likolo oyo bandeko ya office de voirie et drainage OVD bazali kosakana te na misala ya kobongisa banzela pe ya kotonga lokola awa bazali kotonga pont Tambwe oyo ekosangisa population ya commune Bandalungwa na oyo ya commune Ngalema à partir ya quartier Basoko bandeko ya Congo oyo bazali kosala misala ya pont oyo bakomisi yango monene batie beto ya solo de façon que ezala capable ya supporter passage ya bato pe ya biloko na bango nyonso ezala ta ya mituka nyonso elekanaka butu moi avec impact na hydrologie tango tolongwaki awa mbala moko tokenda yi kotala ndenge nini avenue Tchachi na commune ya Gombe et komi kitoko bakoto yo assainissement ezali kosala matango nyonso de façon que nzela ezala makasi pe eumela tala 5 chantiers république ezali kosala makitoko tolobete qui vivra verra ndenge makambo ekoma pepe na mboko oyo ya sol. Aussitôt nommé à la tête de l'office des routes, Herman Moutima Sakrini, DG de cet office, veut s'imprégner des réalités de son secteur pour élaborer une feuille des routes en vue de mener à bien la mission lui confiée. Première cible, la province du Bas-Congo, plus précisément les villes de Matadi et de Boma. À Matadi, Herman Moutima Sakrini a apporté une bonne nouvelle au vice-gouverneur de cette province, auprès de qui il a présenté ses civilités.
Bientôt, le pont Pozo sera remis à l'État congolais. Le numéro 1 de l'Office des routes l'a annoncé après avoir effectué une visite d'inspection à la nationale numéro 1. Élargi par l'Office des routes en partenariat avec la CGT, l'ouvrage a 220 mètres de longueur. Sa largeur totale est de 17 mètres répartis en 14 mètres pour 4 voies et 3 mètres pour 2 trottoirs. 126 tonnes, c'est la charge maximale de ce pont qui a facilité l'acheminement du transformateur 100 MW vers Kinshasa. Le patron de l'Office des routes s'est dit satisfait de cette réalisation qui vient donner du tonus au programme 5 chantiers initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongi. Cet ouvrage, c'est un ouvrage important. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait ici. C'est un bel ouvrage, comme vous allez vous en rendre compte. Et ceci participe à l'effort de la reconstruction du pays tel que voulu par le chef de l'État. Seconde étape de son séjour dans la partie sud-ouest de la RDC, Boma. Ici, Herman Moutima Sakrini et toute sa délégation ont visité le pont Inkisi et les infrastructures routières à charge de l'Office des routes. Herman Moutima compte donc redorer l'image de cette entreprise. tozali awa na ville province ya Kinshasa côté ya fin fond esika population bazake belé 5 chantiers ekoti kuna awa tozali na avenue Ngirigiri tina avenue Mafuta na commune ya Bumbu misala ya 5 chantiers ezali kosalema avec un partenaire idéologie bandeko 2 ans passés soki oleki kotoyo zélo salité poto mabulu nzela ezalaki impraticable bamituka taba moto moya koleka ezalaki te kasi tala 5 chantiers ndenge koteli bango kotoyo avec un partenaire idéologie misala esalami bandeko baboyi kokanga monoko balobi vérité na micro lingala facile. Je remercie le chef de l'État vraiment nenga télévision prince na Bumbu pour jamais vu na Bumbu prince aboye le kana biso ka to ba kango commune Mulili commune Mapé bato bazoko kimango mais maintenant en tout cas dans un second temps nazoko kutu ko baté pour esengwele kilinga nenga ko sakana te bana botama na mona nga prince na Bumbu te mbali boso ya ko sezati mpona biso ba complexe ba ko sakana biso so ni to moina misu to moni le jeune président Joseph Kabila Kabangi a raisonné bana Bumbu ateli biso makadam oyo etikala éternel bana na biso bakokuta yango badescendant na biso tu bakokuta makadamu oyo yango donc tosepeli ya trop omoni bato mingi bateki mapango awa na Bumbu mpona te nzela ezalaka te na eloko eza kosepelisa biso parce que tokoya kokita na avenue de Ngiringiri to bayaka kubeta makolo transport eza kosala biso passe mingi alors lokola basali biso nzela oyo en tout cas tosepeli mingi biso bana Bumbu. Merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpona ye po Bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki Bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye Kinshasa ezali kobongwa na malembe oyo azali komona te esengeli abeta tour kotoyo pe atuna bandeko ya Bumbu ndenge nini babongiseli bango nzela soki basepeli to basepeli te mais jusque là na Kinshasa effort ezali kosalema pe misala population ezali komona na miso match ya très bien terrible bino moko boya botala soko journaliste akosi bino moko boya botala soko journaliste akosi bino moko boya botala soko journaliste akosi. Merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpona ye po Bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki Bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpona ye po Bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki Bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpona ye po Bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki Bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini. Dans cette vidéo, on dénonce le non-respect de la déontologie journalistique par certains acteurs des médias. C'est une alchimie compliquée que de marier des faits,
la critique de l'information et la réflexion elle-même. Le journaliste ne doit pas être un porteur de rumeurs, mais le serviteur des faits. J'ai fait pas mal d'actions, j'ai accompagné beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, et vous étiez souvent là. Deux dernières actions, et vous étiez qu'est-ce mal comporté dans cette affaire? Ben, j'estime que, pour ne pas les citer, je dirais M. Lonsi, qui apparaît comme le, comment dirais-je, l'organisateur principal de la manifestation, je trouve, à mon sens, avait failli à certaines choses que, personnellement, j'ai eu à échanger avec lui, s'il est sincère de le reconnaîtra, j'ai eu à échanger avec lui à ce sujet. Et c'est simplement pour ce fait-là que j'ai refusé d'aller assister à ces manifestations. C'est-à-dire qu'il y a eu ce que j'ai entendu, oui, ce que j'ai compris, il y a eu une récupération par rapport, voilà, il y a eu un semblant de récupération de cette affaire. Voilà. Moi, ce que j'ai déploré, c'est un peu ce semblant de récupération. Je crois que les Congolais vont à ce genre de manifestation. C'est parce que si je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, c'est pour éviter. Aussi, c'est vraiment, je ne comprends pas, M. Malwanga ne vient pas aux réunions que nous organisons. Parce que pour faire une marche comme ça à Paris, il faut bien planifier les choses, c'est tout un projet. Un projet demande des rencontres, demande la planification, demande beaucoup de choses, et même des aspects financiers. M. Malwanga ne vient jamais aux réunions. Comment peut-il parler de récupération? Réunion, qui demande la marche? Parce que pour faire une marche à Paris, il faut demander des autorisations. Qui demande des autorisations? Ça a toujours été M. Lonsi. Qui, au niveau, quand nous faisons des démarches, qui discipline, qui organise la marche pour qu'elle aille jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de débordements, qu'il n'y ait pas des échauffourées, qu'il n'y ait pas tout ça? C'est Crescence. Comment vous pouvez demander à Crescence, comment vous pouvez demander à M. Lonsi Koko de ne pas utiliser ce qu'ils font? Si eux ne le font pas, qui vont le faire? Je plains ceux qui, dans le trouble de l'angoisse, cherchent seulement une occasion d'accabler un adversaire ou de diminuer un compagnon d'armes. Quels que soient les événements qui, dans la vie, séparent les hommes et rompent les solidarités, on ne peut pas blesser les amis d'hier sans se blesser soi-même. Certes, l'Union du Congo a initié la marche du 19 février, mais sa réalisation est collective, car plusieurs associations et partis politiques, ainsi que des personnes non encartées, ont participé à sa réalisation. La marche du 12 mars est l'aboutissement de ce travail en commun, d'où la mise en place du collectif RD Congo en France. La manifestation avait été prévue de longue date et ça ne coïncidait pas nécessairement. Voilà la réponse qu'il m'a donnée, parce que j'ai eu à échanger, avant que ça n'apparaisse comme ça au grand public, on a eu à échanger par email, donc je lui ai simplement manifesté. Être là à servir de marchepied. À servir de marchepied. Et pourtant, vous avez servi de marchepied par rapport à cette affaire que vous parlez des États-Unis. C'était vos contacts à vous que lui, il a utilisé. N'est-ce pas cette affaire? Que moi, je sais que j'ai appris d'ailleurs. Enfin, oui. Aujourd'hui, je suis étonné qu'ils disent que, plus ou moins, on a récupéré ces relations. Non. Nous sommes partis aux États-Unis. On n'a jamais eu une seule relation de M. Malwanga aux États-Unis. François, une collègue... Nditani? Oui, François Nditanou, une collègue à lui, une Française, Marie-France Choco, qui nous avait mis en contact avec M. Zoum, avec lequel nous avons eu un échange. Il s'appelle M. Lonsi, a débarqué, introduit par Nditanou. Bon. Il a récupéré complètement la chose, mais on l'a vu venir. Mais moi, je ne suis pas là. Non, mais parle clairement, vous êtes en train de tournailler. Vous ne tournaillez pas. Non. La chose la plus importante ici, que je devrais souligner d'abord, c'est le fait que lui-même, M. Malwanga, qui a démissionné quelque part dans le suivi des relations avec cet ambassadeur. Parce que, à l'occasion, il n'a pas vu d'importance, je pense, d'acquérir la réception de ce courrier-là. Et lui, là, il a pris le monsieur l'ambassadeur en froid. Donc, de lui-même, il a décrété que, voilà, ce monsieur-là, il ne voit que ses intérêts, ce qui l'intéresse, c'est les intérêts. Bon,
il n'a jamais voulu suivre cette relation-là, donc garder le contact. Tandis que moi, j'ai gardé contact. Non, il y a eu quelques manipulations au niveau de photos, au niveau pas mal de choses que j'ai... Ah oui. Expliquez-moi à peu près. Non, c'est vrai, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce détail. Non, moi je préfère rentrer dans le détail. Non, ce que je n'ai pas aimé, pour dire la vérité, je l'ai même dit à François plusieurs fois. François Nzitano. Oui, j'ai dit, voilà, il y a des choses, on a fait des photos, mais bon, nous nous sommes rendus compte par après que ces photos avaient été trafiquées. C'est-à-dire que sur une pause où 3 personnes apparaissent, il a découpé l'une des personnes pour apparaître tout seul avec... Alors ce sont des choses qui, pour moi, m'ont beaucoup déçu venant de quelqu'un qui vous... Oui, alors au niveau de cette photo-là, la photo a été prise par Madame Choko, Marie-France. Alors, moi, j'ai jamais vu cette photo-là trafiquée, hein, personnellement, j'ai jamais vu cette photo trafiquée. Je me demande quelle est la personne qui a été coupée. Il faudrait que je voie la fameuse photo pour que je sache exactement si réellement... Parce que Marie-France prenait parfois des photos en boucle. Il prenait 3 personnes, 2 personnes, des choses comme ça. La photo que moi-même j'avais prise une photo où il y avait monsieur l'ambassadeur et Lonsi Coco. Et ça, c'est une photo que moi, personnellement, que j'avais pris exprès. Je les ai cadrés, les deux, j'ai pris la photo. Si c'est celle-là, c'est des histoires, parce que c'est une photo que j'ai prise 2 personnes. Lonsi Coco et monsieur l'ambassadeur. Je l'ai dit à François, j'ai dit vraiment, je suis complètement déçu par tel comportement. Pour moi, ils ont des comportements, je ne sais pas comment le qualifier, inqualifiables, si vous voulez. Donc vous trouvez que c'était incompatible avec le... Ah non, là, je vous le dis sincèrement, j'ai eu à le dire à François, c'était incompatible avec quelqu'un qui briguait la... Alors comment se fait-il que François réapparaît comme par enchantement dans des photos encore dernièrement aux États-Unis avec... Bon, ça... Bon, alors, en ce qui concerne le voyage aux États-Unis, moi-même, en tant qu'ami, on a beaucoup échangé, moi et M. Elvis Malwanga. J'avais remarqué quelque part qu'il était plus ou moins peiné du fait que lui n'a pas effectué ce voyage. Mais à qui la faute? Nous devons être sincères quand même. Si nous sommes partis aux États-Unis, c'est sur invitation de l'ambassadeur. Lui n'a pas été invité. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait démissionné. C'est ce que je leur avais dit déjà, même avant que nous effectuions ce voyage-là, moi et mon ami Lonsi Coco. Donc, je lui ai dit, mes chers amis, vous avez démissionné. Alors, j'ai appris encore également par rapport à cette affaire, les images utilisées pour le 19 février et également le 12 mars auraient été utilisées aux États-Unis pour... Alors là c'est vous qui me l'apprenez. Je dis aurait, hein. En suivant son entretien avec M. Roger Bongos, j'avais l'impression qu'il voulait faire passer Coco pour un collabo du gouvernement fasciste de Kabila. C'est vraiment hors de propos. Des gages qui fait pas mal de choses, des entretiens, il a même accordé des interviews dans plusieurs journaux ici, et c'est lui qui est le collabo de Kabila. Non. Ce n'est pas Lonsi qui doit collaborer avec Kabila et en même temps amener parallèlement ce genre d'actions qui sont contre aujourd'hui la population congolaise, la communauté congolaise en France a pris conscience par rapport à ses écrits, par rapport à ses entretiens dans de différents organes de presse à Paris, en France et à travers le monde, qu'on doit dire, voilà, c'est un collaborateur Kabila. Non, ça, je n'ai même pas de mots à dire. Voilà. On ne peut pas se satisfaire du probable, on doit rechercher le vrai. L'honneur du journaliste, c'est aussi de ne pas céder à la précipitation, même si le désir d'être le premier à posséder une information est compréhensible. Likambo boko selinga mama, boko sambae, boko futae, balukaka moto ya mwana moto boete, bolingi nidie. Likambo boko selinga mama, boko sambae, boko futae. Merci.
merci ya merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpo na ye po bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye merci ya merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpo na ye po bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye merci ya merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi mpo na ye po bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awawa babongisaki bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye bino moko mpe boya botala soko journaliste akosi bino moko mpe boya botala soko journaliste akosi bino moko mpe boya botala soko journaliste akosi. Bandiko babolingo bino moko boiti komona eloko nini oyo esalaka ete bamobutise na bato lelo bazali koloba ete biso bana ya Congo tolingi to libere Congo eloko nini esalaka bango pasi oyo pe tindaka ete soki moto ameki koloba yango na poto bakei basaleli ye likita po ete babeta ye mais vérité etikalaka kaka vérité. Yangana bozali komona ete Joseph Kabila biso nyonso tolobi ete tozali sima na ye balinga te bakomisi bana ya bato bakuluna na poto kolukanga okende kobetaka bato lelo bato mingi bakomi kosala yango po ete bayaki na poto bakanisaki ete bakoya na poto bakomona nyonso to ezali likolo ya nzete bakozwa yango facilement bakanisaki bakokuta nzete moko ezalaka na poto oyeka kobandi kobuka mbongo pe okei kosala bafaire ebele bakanaki balobaki ete soki tokomi na poto ntango nakoya na Kongo na sombi 3 mapangu 4 mapangu bandeko babeti mutu likolo ya libanga ya kayu yango na ekomisi bato ebele bakombatan pasi ya poto bandeko defwa te ebele baza kondima te surtout bato oyo nyonso to bomonaka na matonge oyo bazalaka o bana ya banini tala ndenge baza komona pasi mpo na nini likolo ya motema mabe alors ke ndenge toza na bapoto soki tozalaki na mitema malamu tokokaka kosangisa bamayele tokende totonga mboka non bango bamonaka kaka o nyonso tu bakonzi ya Kongo basalaka na Kongo nde mabe bango nde bapesaka biso leson ke soki bakei na Kongo bango nde bakosala ya malamu me bino bolobaka bino nde bokosala ya malamu na Kongo soki bokomi kutu na mboka oyo ya bapa esika tozali na poto ya makambo bosalaka eza komona na mabe na miso ya bato nde bokomemela biso makambo ya malamu kuna na Kongo ezali pasi pe mawa me bomoni pe ndenge nzambe akomi kofuta bino lifuti na bino bakomi kokanga bino kofieta bino bandeko ezali pasi pe mawa yango wana bandeko ndenge ezali wana boyebaka yango ete ata bozali kosala makambo na ndenge ya sese ya kobomba na radio Zoomel mili tokobanda kobimisa yango polele po ete bapepe kongole bayeba verite tolingi lisusu bamakambo ndenge ezalaki te na ntango ya deuxième république lelo bato mingi bazali kotombola mongongo mpo na koloba ete tala na Kongo kutu boye na Kongo kure eza te boyeboye me bandeko na ntango ya Mobutu mpe eloko bato babosanaka na ntango ya Mobutu ezalaki mpe na bakomini mosusu na ntango wana zone ezalaki na bazone mosusu bandeko okomona mpe kure kenda une semaine me lokola ezalaki bamakambo moko interdit ya kolobela yango bato bazalaki koyeba te baproblème mpe ezalaki ya makasi na ntango ya Mobutu lelo bazali koloba ete mai na Kongo kutu pasi boye me bandeko bakomina bakoma kolakisa bato lelo na internet mpo na kolakisa etala na Kinkole kuna mai pasi me bandeko
tozali kotuna bozoloba mai pasi mais il faut bomituna est-ce que Mobutu ye moko ntango azalaki na bomoi asali 32 ans mpo na nini atiela ata bato ya kinkole mai te bato ya kinkole kaka bamai ya mabulu lelo kutu Joseph Kabila akomi kosala makasi mpo na korehabilite makambo nyonso tu na kati ya Congo. Joseph Kabila azali mwana ya mboka penza ya solo oyo nyonso tu bozali komona ezala ba Tshisekedi o bazali ko distraire bino. Tshisekedi kaka ba discours na ye wana ya kolalisa ye loko atikali nango kaka pays de droit alingi akomisa Congo pays de droit mais botunaka ete ye alingi akomisa Congo pays de droit ye aza kotelemela kaka likambo ya droit na ndenge ya justice donc alingi lisusu azonga na poste wana azalaki abanda kosinya bapapie mpo babomaka bato ndenge asalaka ye akanisaka biso bapeuple toyebi te ndenge asinya bapapie bakimba na banani nani aboma apesaka autorisation asinyaka mikanda mpo baboma bango et en public encore wana nyonso to asalaki yango mpo asala Mobutu plaisir na ndenge batekaki motu ya Lumumba héros national na ndenge asala ete baboma papa na Pongolof Tshisekedi asali bamakambo ebele na mboka me lelo azali kolinga kolata elamba ya basantu na kombo ya bapeuple ngai nalingaka bapeuple nazalaki komolobeli ya bapeuple te ozali molobeli ya bapeuple te ebongo baparent oyo bomisaka est-ce que oyebaka soki bana oyo batikaka na ntango wana batikala na situation nini oyebi situation nini otika bafamille na kobomisa bato en public te eloko wana Tshisekedi asala ata kutu bayebisi nga ndenge nini baye koteya nga ata batindi sango mokonzi auti na Vatican nakoki kondima yango te azali kaka moto mpe ndenge alobaka ete soki azwi bokonzi ya kosambisa bato biso mpe tolobaka un jour il faut tosambisa Tshisekedi il faut tosambisa Tshisekedi esika kaka Tshisekedi asinyaka bamikanda esika mpe babomelaka bakimba na banania esika mpe tokosambisa Tshisekedi po ete alingaka asala neti ke azali tata mosantu nzoka nde le plus dangereux bandeko nakoyebisa bino ete bomikosa te président na biso Joseph Kabila tokolite te na suka mais bino bato bozali kosala baplan mpo na koloba ete tokosala bo problème eza te bokoya kokuta basi bavanda na Congo oyo bino bokoya bokosala sanduma boya okomona basoda mosusu ngai nazalaki colonel tokokende tokolelisa okokende kolelisa bakadogo bayaka kuna bopakataka mbangu mpo na nini bosalaka ba evre te ntango bakadogo bakokota bapopulation baza koluka wapi basolda ya DFP wapi basolda ya garde civile bopakata bokima kaka nde toye komona bobimeli biso na bapota bokomi colonel général bamasolo na bino ya solo ya salite ya bozoba ndenge ezali wana boza ya kolala boyebaka yango na mois de décembre toza na bino mayele toza kotala esika nini bokobandela esika nini nalobaka na bino botunaka Jean-Pierre Bemba na prison bolobaka ete soki eyoma epaka ebandi na kini soki baelema ya Joseph Kabila bafungoli moto ezalaka ndenge nini botuna ye ayebisa bino ndenge nini apakataka mbangu ti na ambassade d'Afrique du Sud tala kaka sikoyo na munene na ye wana aza kokima amona makambo na ye Jean-Pierre Bemba yango na tolobaka ete soki bokena la ye après procès soki esili ntango baza kokende na ye belela kaka vie Jean-Pierre Bemba yebisa biso soki Joseph Kabila atomboki na arme na ye ezalaka ndenge nini na banzi ya koyebisa bino botika mais bino bato bozali koloba bokosa na liboma ndenge ezali wana esika nyonso tu bokokotela bokozwa biloko na bino ya moto biso tozali bazoba te mais boganga kaka ndenge bomesana koganga mais tokotala kaka bochante victoire bien avant mais tokotala esika bokokotela na banzi ete bamisusu bakozonga bavillage na bango te na makolo ekozala somo bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci.
bande ko babulingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.